Rebecca Malobana Ebele. Balandi ya DMTV mbote na bino esengweza ya biso ya koyeba ke bozali lisusu kolanda biso na ngonga oyo epe koyeba ke bozali na santé malamu wana ezali vraiment souhait na biso pambate na eleko tozali ya kobundisa maladie oyo na kombo ya coronavirus tokosenga d'ailleurs na bino bo continuer toujours kolanda ba mesures barrières oyo bakondi ba pesaki biso pona koyeba komi batela contre maladie wana prévention des alika kanane efficace contre virus wana ya COVID-19. Actualité zali pe boyebi déclaration et salemaki dernièrement par gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila oyo atalisaki na presse que akutaki nyongo ya 60 millions de dollars oyo esali que ville province ya Kinshasa koka kozala sous crédibilité auprès à ba banque pona kozwa ba crédit parce que ville province à Kinshasa zoaki ba crédit presque na ba banque nyonso à part kaka BC et DC et bambongo wana futami penza a malongate donc ba banque belé ba komi réticent balingi soko def sa ville province ya Kinshasa a mbongo tende ba difficulté ya zali nango ya ngwana nde ya talisaki bato et en marge ya likambo wana ko talisa bato oyo directement et indexaki ancien gouverneur ya ville province ya Kinshasa na kombo ya André Kimbuta wa salaki 12 ans comme gouverneur boyebi nde etindi que moko ya ba ancien élu à vice province ya ville province ya Kinshasa pardon na kombo ya Henri Itoka kokako réagir nazo proposer bino moi extrême ok ya émission moko otaki kolekana na moko ya ba télévision na biso na Kinshasa et pas wapi a lobeli particulièrement situation wana où Jantini Ngobila a évoqué na point de presse na yo à Salaki sur cette dette qu'aurait contracté la ville de Kinshasa, l'hôtel de ville de Kinshasa, une dette à hauteur de 60 millions de dollars. Tolandari to katoyoka oya lobi bongo na simato zonga pour que to ko sala notre petite analyse. Je rappelle que bozolanda DMTV ceux qui ont déjà abonné, merci beaucoup. Ceux qui ont abonné, cliquez pour comme abonner. Ceux qui s'abonnent que aux ala ka notifier te na ba vidéo na biso mutu ou azali pe ko s'abonner si ko bo cliquer pe na cloche ou juste à côté à droite pour que bo comme ko zoaper notification sur ma prochaine vidéo to ba mettre en ligne. Nous nous retrouvons tout de suite Tolandana no Henri Itoka. À tout de suite. Changer peu ko présenter biso été. Alors pour la question wana esenga ngi tout nango pa ya yemoko grand frère Jantini pour la ndenge bazala qui jour ba yambala qui après l'élection je crois que ça la réponse moko ya repesa par rapport à ça. On a vraiment que c'est sans passion. Non, en fait plutôt c'est ça frise de l'ingratitude ou bien de l'acharnement ou bien on veut couler quelqu'un donc et donc on est parce que ceux qui ont la zone likambo déjà Sénat donc n'a pas non au moins image ya moto et c'est une autre le bango moto ba tata bana na ba mama bana au-delà du fait que tout ça la politique et puis bana ba yebi biso to ra bien bana ba ko benga tonton de part et d'autre et c'est ngeli ko yeba ko sala makambo wana te et là likambo ko zipate parce que justice déjà c'est prononcé na likambo wana la justice a lobby oya yebi pour la likambo wana par rapport ya ndenge ba saisissa qui est donc et c'est ngeli kitena ko bakisa et loko oyo ezali ya lokuta parce que na biso bino makambo 60 millions ya makambo lokuta makambo 18 millions pe eza makambo ya lokuta oyo biso to yebi eza makambo ya 16 millions 500 oyo pe futami ya suka kusila wana UBA na décembre 2020 donc ezali pe misolo oyo esali misala oyo nauti kolakisa bino nauti ko énumérer awa oyo ezomona na miso ba kinois pe ezo rendre ministre Tondo ayo sa prison to le ba selon yo ata uko commenter devant la justice et ils ont fait et puis la réalité judiciaire. Ok. Et puis biso le roi tous auxiliaires de justice en tant qu'avocat n'a pas ça commentaire sur une décision rendue au premier dernier degré au premier dernier ressort il y a cour suprême il y a cour de cassation donc si quand on a maman olimbi sanga pour bala on a frappe la côté na yebisa de kozulu que ata na député te na kozulu kate pas matin na avocat tala ngai lelo ndongo tika ngai ndenge na zalaka pe ndenge na zali alors pour na kosukisa na likambo wana ya kimia et c'est vrai koyeba eza na tina moko te lelo oyo pour na biso gouvernement provincial actuel baba na kotala kaka rétroviseur moi je pense que pour na bango esengeli batala en avant et loko kili aza kozela lelo eza koyeba ete mayenge na kaluka nyanda atikaka yango na cimetière yo benda yango ebimata na station ma campagne ya koloba te kulumba na masina yanda atikaki yango avec éclairage public solaire atikaki yango na route pelende yo benda yango ebima
ti na imbali kuna et à rejoindre attaque bagba moko wana ekati sa ya na le pas de ville ya ndra landela te il faut badibane le principe ya continuité ya administration et zo ko senga na oyo à remplacer yé à continuer na ko sala misala ya l'état pamba te misolomi na miso misala ki misala ya l'état lelo oyo peut-être ngala lo bakango et ko pesa na occasion et pas André Kumbuta ngala porte-parole na été un jour à ça la bilan na yé il y a gouverneur pendant 12 ans mais na ko sala pe na ba gouverneur ya ba province mususu pe ba sala bilan na bango pamba te soki sali bilan par exemple à Maïndombe lelo oyo et ko pesa résultat nini soko sali bilan par exemple parce que papa ngo bilan comme gouverneur ya Kinshasa azali gouverneur ya Maïndombe tala yawa ayo ko sala bilan ya ville ya Kinshasa a prédécesseur na ye mais il peut pas ko sala ye bilan ya tiki na Maïndombe non ça veut pas dire que ça va ce qui va salir peut-être au moins on a droit opportunité. Merci. Est-ce que c'est opportun d'autant plus que il n'y a pas que la province de Kinshasa qui a des arriérés. Il y a la province du Congo central qui en avait même 46 mois et tant on dit que rétrocédé a raté bah recette et sous ma casse n'est quitté ça se justifie que tout coup dans la barrière mais si on a dit arriéré par exemple il y a 5 ans on a dit ça va quitter les Camerounais ça va qui et monsieur Sili n'a pas sur une minute il y a un message à paix au Togo oui bon moni là il a laissé pembe donc naza moto qui m'a fait naza pembe na kati ndenge bon moni pembe na libanda ils appellent na kati message ya kopé ça il y a paix et zaliété. Aucune gestion n'est parfaite. Et ceux qui ont critiqué, ils ont malade. Mais pour la grosse année, la rapacie. Je préfère que cohésion, ma casse, ça autour, il y a honorable, ou gouverneur Mobila. Il y a Bazaraki, Nambende, avant y pour Baye Bissaïte, au Simbakiawa, il y a autre chose qui la salubrité. Il y a aussi Simbate. Ezali sumuté et puis ezali komi kitisa pambate na kati ya biblia bato banso oyo ba mikitisaki nzamba tombola ki bango lelo obiso to ko ba likambo ya jugement de Salomon nyonso oyo ba ko luka esala mapeto yebi banani bazala sima ya ba discours wana pambate bazali ko zela ete mwana mboka kimbuta akamata micro aloba ete bana Kinshasa to se trop aller akosala yango te po azali moto na bwani ape moto na nzebi. On va nous voir en français, on veut vous pousser à commettre la faute. Et puis, jugement de Salomon, il dit, tu as Kinshasa à Mobimba. Total dans la Bilongi, total dans la Makosité. Tu as dit, tu as la rangée, tu as dit, tu as dit, tu Kinshasa. Pour te réussir, pas battre, réussite la biso, et vous allez long à biso sur Bakinois. Je crois que moi, Babylon, comme Miké, au biso, tu as dit, tu as et puis si bana Kinshasa, maïe, les pouvoirs ont été. Biso ba député la bino totikala jamais kondima makambo na 60 millions makambo ya lokuta 18 millions makambo ya lokuta toutes les banques makambo ya lokuta pambate 36 mois et va justifié par le fait que il a 36 mois 3 ans de suite mais il a dit awa 2 mois awa 3 mois et puis il a dit mingi basuka kaka octobre novembre décembre ba continue la rétrocession et tombé caduc et le bobo sanaté que New Transkin et tambolaki na Kinshasa awa et même qui va quinoa non mais maman biso soki bandi sika ezaka sika si malango ekufaka te mais eza motuya ezali kocontinue action wana en faveur ya bakinois mpe nalingi kotondo bino botondi bino bandeko na nga nakoki koloba yango vraiment bolimbisa ngai toza baninga tobandi mosala oyo ensemble ya koaccompagnaka biso bayi politique kasi nakosenga mpe bozalaka ntango miso baconseiller na biso parce que bayi politique na ngonga moko boye bamonaka lokola oyo akoloba nde yango wana ekobongisa ye lobi kasi mingi ememaka bango mpe na libaku yango wana natomi bino botondi na ndenge boyai kondima napesa mwa oyo abengi korétablir vérité sur la gestion de la vie de Kinshasa, là où moi en tant que député, rapporteur de surcroît, j'ai participé et n'a eu d'informations pour Bakino Batika dans l'Ibungate.
Voilà, Boti Kolandawana, Henri Itoka, Bolandi, je crois, attentivement Denga Lobby, en réagissant à ma propos, il y a Gentini Ngobila sur une dette de 60 millions à Koutaki, particulièrement Lobaki, dette Yamingi, Oyo, à Koutaki Zalaki, na Banque Afriland, First Bank, Wenzaki dette il y a 14 millions, Pembongo Wana Koutou a yébité, Misala Nini Sala, yébité côté Nini Mbongo Wana et Kenda. Des déclarations accusatrices carrément contre prédécesseur Naye André Kimbuta. Pourtant, Bazali, issu d'une même famille politique, Nazomi Touna, qu'est-ce qui se passe? Non seulement d'une même famille politique, mais Bangonio Sotpe, originaire du Grand Bandundu, Bangonio Sotou. Alors, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui a pris Gentini? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Gentini a indexé André Kimbuta dans moment Oyo? Qu'est-ce qui s'est passé entre Batou? Mais, dans la déclaration, tout il y a Henri Toka a lobby carrément que c'est faux. Et tout ça peut pourquoi Henri Toka vient défendre André Kimbuta? Parce que dans la matière de gestion en ville, il y a Kinshasa, c'est vrai qu'Azalaki député provincial ou Bangonde Bazaki chargé dans le contrôle, il y a un gouvernement provincial, mais dans la gestion quotidienne, il y a ville province, il y a Kinshasa, il y a la maîtrise. Moi, j'aurais voulu que moi, soit un conseiller André Kimbuta, soit un des ministres naïe, qu'on les peut-être couper ça. Précision, tu as dit que le ministre de la Finance qui m'a tourné aussi sur quoi ça n'a pas condamné qui est finalement pour un détournement il y a des deniers publics et ils ont notamment lié à dette ou joie qui peut bambongo ani sala qui est le côté mais Henri Toka lui nous confirme que bambongo ani sala qui ba misala ou ba kinoa ba monaki na habité Henri Toka à vivre na Kinshasa ou wapi parce que bison surtout aux na Kinshasa c'est vrai que moi biloko mususu salema qui mais otokoka ki kozela nango na André Kimbuta par rapport il y a ba somo to soyoka yangwana te biso to mona to zuka ka aspect moko ezalika ya salubrité échec total donc Henri Toka azalaki même molobeli ya banakin to za ko kamwa ki ya koloba comme si tout était parfait et ça nous étonne d'autant plus qu'Henri Toka azalaki élu comme député na liste à MLC c'est un ancien MLC ayeko baluka kaka boya changé depuis élection il y a André Kimbuta pe abongwana ki naye nandenga ya koma pe na côté à Joseph Kabila c'est vraiment étonnant comment na yenda kita quelle relation azala ngona André Kimbuta ça nous étonne mais quand même ba propos na yezo permettre na biso to meka koluka sika wapi vérité zali parce que certaines personnes bazali peut analyser baza komona que déclaration na Gentini Ngobila wa yeko utiliser André Kimbuta comme bouc émissaire ezali peut fuite en avant Gentini Ngobila boyebi ka lancaki à grande pompe programme na ya Kin Bopeto ba bengisa ki même chef de l'état Félix Tshisekedi bandal na côté Abakaya wana ba lancer yango à grande pompe mais tisiko na ngongo to ba kobanda ba lancaki yango tina ngongo corona yawa to mona monsieur le moroté donc Gentini zéro et là moko zo sala matin na cadre ya Kin Bopeto wana donc tozo mona eloko moko te et sikoyo akobata masima ya maladie au corona pe lisusu abimisi déjà prétexte moko à justifier échec na alors que nous ne sommes qu'à la deuxième année d'autocotier toujours quand à peine deuxième année à législature na bango parce que le 10 mai awa Gentini Ngobila soko qui c'est exactement une année depuis abanda qui effectivement Moussala naïe alors toza komito na fuite en avant pourquoi législature ezana ntina 2023 sala Moussala tomono la kaki biso Kin Bopeto sala yango est-ce que koya koloba ke na kuti banyongo donc ezali koloba na biso ke yo fufuta nanu banyongo moyen okoka ko réaliser ba programme na onyo sonde ezala kité non nous pensons que sokoza incapable ya réaliser programme non de loba ki Gentini Ngobila oko démissionner na yo mutu mususu aya total peut-être que yé par rapport à situation pour okutana ko proposer biso mieux pourquoi bo démissionner kate molingika otikala wana des choses opesa biso ba prétexte ya échec na yo alors que zaka non ne bandela mandat ce n'est pas normal ou tangi kimbuto lobi 60 millions ba epé ba contredire yo ba biza lokuta ce que vérité za api to lo kasko vérité moi je pense d'ailleurs je crois que même dans l'analyse msou tout ça là qui précédemment to loba ki sengela ki d'ailleurs d'office na justice et se saisir na dossier un gouverneur de toute une ville lokola ya Kinshasa ezali pe capitale azako déclarer tout haut que ville ezana banyonga 60 millions pe mbongo wana misale sale yebanité mais azo funda soka lobi bon j'imagine kazana ba preuve puisque yende mutu sko azana ba dossier no sto état ville province à Kinshasa pourquoi est-ce que ba procureur na biso bazo se saisir na likambwana te ba enquêter ba yeba côté ezali finalement ba yeba pe ko établir ba responsabilité en interpellant bato esengeli ba interpeller oyo ba ko kozana na kati ya dossier oyo parce que Guy Matondo akangama qui certainement il n'est pas le seul par rapport na ba makambo nyonso tout donc Gentini Ngobila déclara ki esengela ki na justice ba bengisa yepe Gentini Ngobila ba yoka yebo yo lobi makambo mbongo bo ndiro mona ki te seke détournement salemaki bo soki détournement salemaki sebsono ba déter makambo mbongo
bango balandeli soki bakotombe tina André Kimbuta batombe na ye parce que état de droit tozoluka yango wana tokoki kozala te na bato mosusu oyo bango ba intouchable impunité zala epa na bango ba mosusu nde bazalaka puni. Donc voilà un peu cacophonie eza ko régner bango surtout bato ya famille moko mais André Kimbuta qui utilise aussi ba pion na ye ba ko répondre na Gentini Ngobila koloba tout OK Gentini Ngobila kosi. Donc yé alobi que likamba 60 millions za lokuta donc Gentini Ngobila akosi tala non avec quelle légèreté Henri Tokazolo bela gouverneur ya ville ya Kinshasa pe aza même koloba ke yé pe ba kosala bilan na ye na maindombe kuna ndenga Géraki. Donc vraiment c'est malheureux. La politique en République démocratique du Congo ça toujours bon avec ba pique ba clash ya ba modèle wana iloko nyosto bango ba wole la kaza nka kimuyibi ya mbongo intérêt à peuple ça na kati wana te soki holandais yango bien et c'est vraiment dommage to vivre à spectacle ya lolenge wana. Merci beaucoup, nous arrivons à la fin ya show na biso to lingaki to partager na bino mwa moke likambo oyo ko réfléchir sur réponse oyo un proche de Kimbuta to benga ebongo parce que Azalaki député provincial, mais tu comprends, Yende a eu répondre à Gentini Ngobila, qu'à cela ne tienne. Information, un peu si Gentini a lobby au moins 60 millions, il y a le Béza Lokota, c'est à la justice peut-être, ce que c'est saisir, et quoi déterminer réellement montant dans question. Voilà, nous arrivons à la fin et tu espérais que analyste Nabiso et qu'on rencontrait ba préoccupation, peut-être Nabino, to ba question Nabino Mokagoza en rapport na sujet wana. Je rappelle que vous avez DMTV, ceux qui vous avez déjà abonné, merci. Ceux qui vous avez abonné, cliquez au comme abonné. Comme vous avez cliqué sur la cloche, juste à droite pour que vous ayez une notification na mail na yo une prochaine vidéo en ligne. Ceux que c'est peli, likez et vous allez pébiso bientôt. Ticket la biso moi commentaire moko et vous allez m'aber vraiment. Je rappelle encore que tout ça toujours dans le contexte il y a maladie il y a coronavirus et c'est un biso continuer comme battre la peau prévention et ça plus efficace que qui signe surtout comme cas pour le moment parce que qui si vous allez kobi kisango to zuna nos confirmation te o ebimi koto baboyi a ebimi koto baboyi donc tout c'est mieux de continuer à se protéger en continuant à observer les mesures barrières. DMTV vous dit au revoir.